Bonsoir Bandeko ya Frosuki, bienvenue sur ma page pour la Bandeko Bauti ko s'abonner Kalamingite. Lelo dans un message encore exceptionnel, message encore ya munene, bino mbozo mona nazo esengo makasi. OK, nazo organiser concours pour na bino ba ninga nanga ba followers nanga, ba fan, ba tunyo so bazolanda Frosuki na page nanga ya Facebook. Concours oyo est la première concours nanga nazo organisé. Alors nalinga qui est tombé mingi na période ya ba fête parce que bonne année zoya, Noël zoya. Batunyo so bazalaka happy, bazalaka heureux. Alors yamwana nazo organisé concours oyo. Oui, la raison pour laquelle on a organisé le concours oyo les amis pona ko expresser ko yebisa bino merci pour na ko supporter na page Facebook, to na chaîne na YouTube, to na Instagram. Merci na bino nyonso. Musala na lucidité yango na nazo continuer ko sala concours oyo pour to continue na musala oyo. Donc vous continuez toujours ko supporter na makamboze belé ya ko sala. Voilà. Et oui, donc concours oyo est international, ils occupent des places aux alliés, aux Anakin, en Amérique, en Angleterre, en Asie, n'importe où dans le monde qui peut participer dans le concours oyo. Avant de l'accepter la procédure nini o qui ko sala pour participer dans le concours oyo. Na yebi ke bo tunanga ce qui n'a défrisé déjà ce qui na salini na suki nanga non na défrisé te na koki jamais que défrisé suki nanga bino moko boyebi na lisa kiango lobi na butu yango na eza lis boye bobanga te na kocha video nango lobi pa ko lakisa bino exactement ndeni na sala kiango. OK, tozongi na makanda bano so eza video suki te eza video ya concours. Alors pour na concours ezakaka mutu moko akoki ko gagner concours oyo. Ouais, nalingaki na sala ba gagnant tata misatu to 4 to 5 mais nakanisi parce que la première concours nanga nazo préféré na mekana no na méthode oyo ce qui est marché na kosa so ba concours ebele na 2006 on a bino na ba gagnant ba kozala ebele. OK, alors mais avant na yebisa bino ma procédure nyonso où il faut au sala pour participer na concours oyo na kolakisa bino na ba produit. Ba produit ya Shea Moisture bandeko mingi balingi produit oyo et ezomona na te na kin surtout yango na profiter na tia ata ba produit mibale ya Shea Moisture. Tozana shampoing ya Curl and Shine et za sulfate free na explica déjà na page nanga. Ba shampoing mingi ezalaka na sulfate eza ingrédient encore elongolaka banini ba huile nyonso suki, donc eza vraiment bien te yango na lingaka shampoing te, mais quand tu utilises oyo ya sulfate free ezalaka mieux parce que ekomisaka suki na sec te et eza vraiment eza cher koleka ba shampoing normal. Yango na tie oyo comme ça oyo ko gagner akomika parce que ngana utilizaka oyo mingi suki na sa shampoing moko mingi susu. OK, na tie Shea Moisture ya conditionnaire, bain de crème, c'est ça, bain de crème. Macadamia na mekango une fois na lingiango makasi mingi mais ezalaka cher yango na linga mingi kosomba ngote mais na sombeli yango spécialement pour la gagnante nanga. Oyo eza conditionnaire donc eza bain de crème. Voilà, na sombi pe shampoing nango. Naza na bouteille ya mai portable donc okoki otiango na sac na eloko ya babenga yango crochet mais c'est eza mpona kosala crochet braid modèle oyo natiaki la fois passé oyo nalela makasi nako jamais vivre sans yango. Eza écharpe ya satin et finalement parfum
Oeza parfum, il y a Victoria Beckham. Ouais. Nasson Biango comme cadeau. Rien à voir avec cheveux, mais voilà. Et c'est tout. Ok, c'est quoi? Comment est-ce que vous pouvez participer au concours? Premièrement, il faut que publier photo na Facebook na yo moko. Donc, ukandi photo na yo na suki na yo normal ya kitoko, usali model na yo nengo lengi. Na photo wana fo ocha hashtag za diaz. Hashtag Afrosuki Bonana. Donc, nous avons fait un il faut comment. Voilà. Ce qui au commis bon côté na comme la photo à te. Donc c'est vraiment important de hashtag wana pour na mon photo commis. Ok. Quand on peut publier photo bon, faut si ko recommander page oyo et pas ya ba camarade na yo ni ça tout. Azala mobile azala mwasi et la kakalo ba tu ni ça tout. Donc ba tu ni ça tout wana faut ba aimer page. Ok, donc faut aux en avoir camarades mon cas bien ce que lingi ou gagner concours. C'est dans la inbox copier ça n'a pas combo ya ba camarade on a mis ça tout. Ok, c'est juste pour vérifier si réellement va aimer page. Donc quand on poster photo na yo, ya selfie ou n'importe quelle photo, au hashtag Afrosuki Bonana, on recommandé page na ba camarade Misato. Après au communilinga na inbox combo ya ba camarade wana Misato, comme ça on a checké ce que ba camarade wana ba aimé page. Ok, bonne chance tout le monde. Ceux qui ont gagné, yeah, tout que celui-là. Et ceux qui ont gagné, c'est pas grave, va concours nous fait écouter. Alors, Merry Christmas, bonne année, meilleure société. Voilà, vous passez temps exceptionnel, temps comme la makasi, voilà, va fêter Zoya. On a continuer pour rappeler venu na concours. Ce que na question, tu na question na commentaire, tu na question na commentaire, na répondre bien comme toujours. Merci.